Babi ndako alizaki déjà pakistanais avec comme Ngoïka, ça Ngoïka ça jasoma ki maboka pakistanais. Ndako ezaki ya ngai. Mwezi Congolais ya bengani ngana bima wana mbule zo beta na 1999. Na ke ovande skana za na Goma na ville ko. Siko na kepe prison. Na bimi prison siko na gagné. Siko na kendo récupérer bazo benga bato bazo kanga bangoti. Bango soleil ngana zo ko défendre Félix bango bazo finga Félix na et pas na moto na bango soki China Rambo bango bazaki na China Rambo mais ngai na appuyer siko Bruce Lee dans la carrière bango ko taki prison to kasaki bon Félix mutakanga loin de kanga na yebisa yutu Félix kokota makambo wana te po ezaki faux problème batindi fi moko na lopango na ngai bango eka sanjika ko ba créer problème ba créer problème pe esuki pe na problème ngana bimi na salika 8 jours c'est un faux problème lopango eza na kombo ya Bac Central teki banda ko nenyo swa 70 ndako kwa kene ko ambelire pa na ngana bano vanda wana after le côté kutinga na place wana Banque Centrale mutu ateka ngo ngale ye mutu asombi soki ndongine est-ce que soki lelo Bac Central motoye a bomi on a Bac Central do ba okanga bango te po eza Bac Central Ayaki confrontation na conservateur à Gombe azoba osala nga ba certificat. Omoni na yena ba dossier complet na ba livre à droit. Pour na confondre les Monica Aboué Akimi yango na za obligé na zone. Mais les autres récupérer le pango ni c'est oh mais si les zaki pango 4 na sina récupérer des tikali de na Gombe à côté. Wa la suna nani. Gouverneur Bac Central na IAC au moins mosmo italien. Babi ndako alizaki déjà pakistanais avec comme Ngoïka, ça Ngoïka ça jasoma ki maboka pakistanais. Ndako ezaki ya ngai. Mwezi Congolais ya bengani ngana bima wana mbule zo beta na 1999. Na ke ovande skana za na Goma na ville ko. Siko na kepe prison. Na bimi prison siko na gagné. Siko na kendo récupérer bazo benga bato bazo kanga bangoti mais siko soki moto a gagné bazo ngisa na ba droit eza état de droit eza ça inverse nga ba botolo nga bandako na supporter na bimi na kei siko nga na gagné na récupérer sou bandako te mais le pango nous a problème na gouverneur Banque Centrale au entrant ou sortant et oza pour le moment ou akina le pango eza na kombo ya Bac Central Bac Central teki banda ko nenyo swa 70 ndako kwa kene ko ambelire pa na ngana bano vanda wana after le côté kutinga na place wana Banque Centrale mutu ateka ngo ngale ye mutu asombi soki ndongine est-ce que soki lelo Bac Central motoye a bomi on a Bac Central do ba okanga bango te po eza Bac Central ndenge komi ba yibi 200 millions ou 200 millions de dollars bakanga bango te ndenge tozoyo siko yo na ngoika sango bokomi na union sacrée kuna boko yokana to boko toujours guerre na bino balandinga na union sacrée biso nde ba mikolo eloko wana biso tuzana je suis le premier on azaki na Félix en dehors à IDPS ale bozo finga Félix Tshisekedi boso mona ete ngai nazo bunda na bino na bundi na bato so sikoyo makambo ekomi elengi sikoyo bokomi kolanda Félix na boite boya mais boya te ke boko no mona Félix po boko sake makambo ndako oyo ye pa na Félix yaka pona bo respecter état de droit pe bo aider que a gagner na mandat na ye mais soko ye o mona Félix ngana wa o mona Félix pe na ngande na kubenga na yo po ngana za na Félix dès le premier jour siko bao ba région da bino mikolo kwa ba Steve Mikai ba komi ba petit sekedi ba petit na bino surtout Steve Mikai mosala ngana sali soki bango ba yeko apuyenga mais zaka bien bango yo sole ngana zo ko défendre Félix bango bazo finga Félix na
et pas na moto na bango soki Chine Rambo bango zaki na Chine Rambo mais ngai na appuyer siko Bruce Lee Félix Tshisekedi comment sika na beti siko Bruce Lee na appuyer Bruce Lee allez toi avaler bango yoso siko yo bangisa ngana ni ozobanga te ke Félix na lokasa ba solo monoko mboka na lobi ngai na appuyer na yebi Félix wa monoko mboka te na yebi Bruce Lee nga na fabriquer na ndenge na ngai mais makila ko ganga pe te makila alors siko olingolo ba ke Félix aza dictateur aza tribaliste wana ukanga yo parce que Félix il est là so ngana na Félix soki na gokoli moko na bino abokanga Félix a coordonné bokanga il est pour tout le monde il n'est pas seulement pour Ngwekasa mais moi c'est l'angazana il parti moluba azande ko ya félicité ezamo ki apo tomonyo na parki moi qui sont curiosité les loba oyo bazaki na IDPS bazo accuser oyo bozana ebongo a sanctionné na union sacrée président de la République aza plus dictateur le rôle ancien premier ministre Chibal azo qui c'est Félix Tshisekedi aza dictateur tant yo récupérer ba bien na yo nyonso pour la essayer to comme na état de droit petit nanga Chibala a travaillé na Joseph Kabila Félix azaki toujours comment ça tenga azaki candidat président de la République nazali kolo na bango nyonso même so bolinga ko reconnaître mais il y a quand même excellence ngai naza un candidat président surtout ba invité ba nini ba ko invité premier ministre ba ko assez candidat président tout ça la différence vous comprenez donc tout wana bozo se ezama kama lokuta moto moko ya komone la Félix awa azate ozala la muka ozala nani so yo attaquer Félix ngana bimisi armada na o montende la lembisi eso zo mona suba zo balo ba mo Félix o pekisa moki ya tout ça mais bino bozo beta ngai mais yazo beta bino so ngana pekisa nani o monte ba panzani biso kanza ndega akanga ki obongo koloma nyo sacré nana kanga kango kota ki prison to kasa ki bon Félix mutakanga loande kanga na biso yutu Félix kokota makambo wana te po ezaki faux problème batindi fi moko na lopango na ngai bangweka sanjika ko ba créer problème ba créer problème pe suki pe na problème ngana bimi na salika 8 jours c'est un faux problème do yo nango ikasa njipuku na nyao te aza bukiloti bukilo bazane pour na yenda zoni ka comprendre parce que moni alobi asali droit mais azo comprendre droit moni na yena biro kwa droit qu'on appelle ça bango leso à droit bango tout la mousse azaz procureur siko akumo kanga sonono jemo kakendeka tala na bi ba livre on a sombi kaka wana yesu kona bando la sa procureur la bi te o ba kokate banga no zwanda kote ngana zana ba ordonnance bango bazana rien siko atabino mo c'est tout discutons les problèmes qui concernent notre nation to bengana ba ADF nalu to bengana ba katakatanga to bongisa économie to bongisa le social mai pas ngana sali so combien de mois na ville na zagana maité voilà les problèmes qui attendent Félix qui nous attendent alors président olobi to lobela nation na compte vraiment nation na le lot comme vous remarquer état de droit to te makambu ya Caleb ba interpréter le loi yozolo bani zali état de droit to ni wana ngana okota ngote Caleb banda azaki na mosala ne wana tikela okanga te bafundanga tout pas na alobi bazolukela moki apona ndako si le plan makambo bandako moki azana raison ngai na kokanga ete loko yepe akanga te makambo na yepe na ko critiquer ete pe na otala ka ndenge état de droit nga baninga na quand même mona te nalobi ngai moninga na nga zanga ite baye ko fundanga combien de fois bafundanga pa Caleb atilo kanga mutakanga za milanzo mais Caleb jamais Joseph Kabila ça m'a comme tout ça mais bakangi ngaite ye Caleb na ko lobele mabete jamais président Mokelo correct lelo constitution na biso ils ont fêté anniversaire nango et combien des années banda ba promiga en 2016 2006 et c'est déjà toi qu'il y a 16 ans déjà il lobeko za nini en tant qu'un homme d'état aux candidats président de la République trop na régime à Kabila na côté prison pour la constitution balingi ba réviser article 71 il y a débat contradictoire na s'interposer ba to peut perdre ba se coaliser batindi moto moko afinga na télévision na nike baku bakainga bakena na prison sikoyo mokonzi mboka sikalobi ye azozongela ka deux tours ozomona te que ce qui m'avait fait on m'avait fait là vraiment c'est un crime on comprend nga bakanga pona ngombe bino bolinga kolobela ngote moi j'ai été arrêté pour ça
Na le but tout kaka oh non moi qui suis candidat Joseph Kabila ko ça non débattre oui mais il y a des politiciens bango ba tout ba les hommes armés hein ce que tu connais au sein de la télévision nationale qui était sorti champion moi j'ai amené un programme hein qui a convaincu tout le monde wana na kota te constitution na to réviser mais le lope constitution a violé to réviser ngo eza violé te to réviser déjà constitution moko et kufi tozo réviser constitution wana mais to ba régime état de droit ça bon mais régime état de droit tozo réviser mais ngai tenga na za avant-garde ya Félix soki na ko bisa bino likamde yango wana na ba que toza na 280 députés to bimisi combien 300 donc 280 mais sauf Ngoïka Sangé na dernière minute il a voté comme 280 na bi mais moi no a outu wapi il fallait zakande na loba ki toza na 280 députés to pesa Félix et salamité hein et salamité na na ko douter mais bino boni ko amplifier te pour ezamo ki pour bozo ba mike pa na bato mais bato na ba boyimboka président Mboka comment la première ministre Lelo aye comment gêne à côté de l'OTAN que premier ministre Salioni na PC conseil le col a déjà Félix Tshisekedi doit être chef de file na biso a nommé ngana ko attaquer été mais nazo ko talande ba acte ya proposé au moins pas lobi na lobaki on a RTVC ah ouais boto suma pango te poser ça ma pango boto nga lo pango ngana za na ordonnance boto nga zo lo pango ndini boto nga lo pango ngana so yi mapango na 1996 Ngoïka Sangé zaki na mbongo kwa ngai bango nyonso balobaka eza banemi na zaki na mbongo 1977 est bino bobota makina bobota te ngana bandi ozo mbongo na 1977 na somi mapango wana ba certificat na ngaso tali zali république d'Isaïe oya bango eza république démocratique du Congo ah mapango ngo balobaka papa Jano Bemba banda opeso yango ofele yango balobaka ofele ndenge nini ye Jano Bemba ngana zaki transitaire na ye wana na se na sombi déjà mapango wana après ça on fait ngana za mona na ngana za mbuza bango bazali bangbaka eso omote ngbaka moko azaki na ministère finance j'ai des millions là-bas lingo futa nga ba 100 000 ba 200 000 dollars mais na partage de postes ces derniers temps baromo bakino bangala pe comme de réclamer Sénat yoza pour ngala moko ta réclamer Sénat ngai nde muto na lobaki lobi président de la République biso bangala toyebi ndenge ni ya ko défendre Congo militairement ça la dévolu no pas na bangala tokosi sa ba def na lu tokosi sa ba katakata je l'avais dit mais c'est que mongala ni na réclamer bangala biso to gérer mboko au 32 ans Mobutu atiki maite kurate na Équateur ngai siko bachaka nga bakale po bayebi ke soki na zui na kobongisa Équateur na ba province mususu nazaka na kanda ndenge Équateur za mulili mais baboya rapport yo brutalité mais bongo na Sarkozy a sa bunda yebisanga président ni na bunda te na mukilo yo comme président de la République obete ta likofite et ça la rendez ni que non au moins yo combattant mais là écoutez les autres mon Félix a commis ami intime ya Paul Kagame il a confirmé ngo wana za politique donc Félix a côté Kagame ya côté ko boma yo et puis ngana vandi na zotala na stade obete qui na beta ndenge ni aza haute de marque ya Félix et puis de na liwa vient na biso grand maître ngala ko tia mobulu te bon les bato wa bengana na bandi ko ya na nzela bato nde bapeki singa soki na kota ka stade na dinga zandenge Kagame ngate matem sekisa non c'est lui qui cherche à te taper hein le discours est pas Kagame chandika pour na Félix fallu le hôtel Malobi Mboka ça dirigé par le Rwandais yo zawana candidat président ozoloba makambo ko défendre c'est-à-dire que tozaki na failli lo bino bozo kumisa na nini oyo dynamique de l'opposition failli était rien devant moi bino moment de failli lo alelo parce que mbemba na katumbi ba fabriquer est-ce que failli azaki na mbongo leka ngai toloba na pe vérité ngana sombi ndako na Gombe awo 1996 failli azaki na ndako yaza na peuple kasilelo bon na za na peuple te ngana zole kananzela yaka na no betanga soki yo okobika so bomona peuple ngana kende ke masina partout na makolo na chemi tukake pa na tamwe na tester yo meka otumulanga siko boso yo na fayilu obimi ndimbe na bato bakolanda to batika fayilu bon tuna fayilu parce bino bolimbo kota bien l'air tozo kende ba marche kombo ya nani population zotanga est-ce ba ba fayilu bango nyonso eza ba kamera eza banani population zotanga kombo ya mokia hein toke ko bunda bitumba to bundaki na Sainte-Thérèse l'air kanga na zui micro combien de personnes 3 morts est-ce moto eba ki failli
Fayulu aza Fayulu bambemba ba MRC na ba nanyo aza Fayulu totika aza petit na ngai ngana toza la conflit oluka pe conflit président que to comme la souka na lai ba motu na moko est-il vrai guerre ils en train de bono Franck Diongo na Martin Fayulu est-il vrai que Martin Fayulu aza vraiment disciple à Félix Tshisekedi à Félix on a évité na OK on ka parler un point de presse tout ce qui concerne les politiciens ko tianga na conflit na bango ce sont des amis avec on a œuvré ensemble madame nous avons œuvré ensemble Batomi baleso ba soigner on na bango na zalaki na côté makana na 4 na pegisi bango na ozani contre Fayulu ni contre Franck Diongo on zaka pour bango mi balé bon nous cherchons Kagame Museveni Adef Nalu pe nani oyo ba katakatanga soko tuninga ba question je serai à l'aise mais soko tuna makambo ngana za politicien na bandi makambo depuis 1995 na bundisi Mobutu na bundisi Laurent Désiré ngana zo banda kunati Laurent Désiré Kabila ba no menga ministre na boye abisi monje Kongolo benga na ewa ba benga ngana ndako nanga siko ngana ko titisa ba linga na ba politicien biso na ba Fayulu to kimisi Kabila ako bomba ne pas ba Kimbangisi na 2015 bon mon yango te na dynamique de l'opposition bon ce sont mes amis. Alors okay, papa c'est ce qui Fayulu a commis au konzila ko bundisa été nga personne a commis au konzila ko bundisa ngate aussi ça la question voilà élection en 2023 est commis déjà moins certaine président mo qui est toujours candidat to okota na Franck Steve Mbika ozana mo konza mboka ko comparenga na bato ya PPRDT ngana za nazaki na papa ya Félix na komi na mwana naza pengai moko na pesi Félix Tshisekedi immeuble na ville na Gombe na boulevard 30 juin so côté na kati mon côté na ville à Kinshasa za bon parce que olingi papa olingi pe mwana olingi mwasi il faut linga pe ba parana mais ce que linga mwasi o chéri au mon papa na dit que c'est quoi ça oza mutu mabe est-ce que na kosi mais l'élection comme moi est certaine. Oh mais tous c'est la tous est-ce que yo est certaine pour yo mais tika nanu makambo désolé. Bino bozalaka ba Thomas. Bon ce qui a l'église c'est à moi déjà bongo fait zela. Bongo nani oyo na benga bino nani oyo Joseph Kabila a violé constitution ça lui combien de mandats. Donc Félix pas violé. A violé. Mais mon dans un coup de mandat, on m'a dit que nous avons battu à Kabila. Alors merci beaucoup.